T'es fina. Ah, Momi Nanga, Diana. C'est comme ça, Yeba qui était au Yébi déjà très bien. Aki Bimana Mosnanga. Costaud, Zéla, pardon. Abimaki na ye, to alingaki ye. Bien, vous pouvez imaginer que Fanny na Diana. On a constaté que pas na Yeba téléphone moi ya cher. Et puis bilamba o ya sika, o senti que lamba ya sika. Pour la Mosnanga to mesane trop na Yeba bilamba na. Et na tout nena sombelo ba bilambo. O te ba itindele nga pa Isa Star drapeau mabord. Nangola. Ngabi Isa Star pe mdatindele nga ba biloko. Comment o tindele ba biloko nga na Yeba te. Pour Isa Star, alinga yebisa yo. Mais niti mukie vient na ngai téléphone sonné. Natala bouna maboko na ngai nani l'homme de parole. Pour na yebi vient na nga. Yebo côté ba jana sala raté. Côté ba biloko na sala ba jeté. Na pesi vie na peut-être pe na me libre boye. Ebi vie maman yebisa ye. Ndeni lobby. Vous avez pas satisfait hein. Ba biloko wana pesa ki yo wana. Mais et c'est pénicio hein. Non, comprendre été homme de parole à bassi belé. C'est comme petit façon. Zolande a toujours bassé baninga. Petit façon de lié, il y a ma formule vérité. Alobini. Qui va bien homme de parole. Il y en a bon mélanger l'oroté. Et la fille a zo bien à to bête qui ngaité na ngoko ka tanga na ibisa. Mais c'est bon mélanger l'oroté. Pas faible. Ah. Ngalo na mikumisaka ngamoko. Petit nanga. Na linga Angelos Natina. Nga batebele bafinga nga yo septième madame Bendre kanga makala nzele moko te. Pour moi si na mo faut passer valeur. Faut passer respect ki bo maman batali babike te of moi si na mobali. Ndenga tsaka Angelos. Bisto mi bali faut te ba ko simba ka sentir na biso to zaka na esprit tout le temps la toujours tirer te za toujours okita non ekiti sa valeur a moto. Ko condamner bon moto. Oui, pour ça, vient là. Yo, tout ça, nous n'avons pas parlé moko. Au monde a Diana, oui, puis petit brida. Madame Kolo moko. Ah, si quoi y est, tu as musica. Asali arta bon. Tala, vient là, ma bête ko. Si ok, le coach na ye, c'est petit mais costaud à lobby ko coach ka eli sous-souté. Et puis vieux tant soka osé kaka o aïe ka kitela ma belle a o pas na bête ye. C'est fina. Fina. Nata normal nga. Nga penda de be fina nga na beta pena homme de parole fina na mosna nga so da giye matatu azaka dango nga nga mela pema yebisa ye bino mai bozana ba jebo sana ya basi jeni ko nga be homme de parole ndenga zawana amona banzela nga nzena nga mona ga alinga te pona ni c'est yo pe olinga ka ye yango mo bozo pota na bino mbale alors yo tchana c'est fina bouton comme ça nga na osola na ye soka lobi que non yo pe olinga ye là c'est autre chose. Mais si on dit non, ils ont dit moi, elle n'a mis ton congé au sol. Après la seconde fois, t'es possible dans tout côté. Au ben ah, t'es à vieux, tika go, ah, vieux, tika ko, ah. Ah, tika ko vieux. Attends normal, tu tika na boya mutika. Ya boule ni solo tembo ya yanka so bête les ensemble. Mais bien pisna. Ko bête mo. Petit ko fina. Mais bien bête me fina. Bête les a. Ok. Nani wana tinadali? Kana kaya ya muno. Asiza cho linga yo tiyo, o kite o kenele pena gonda mkusi.
Salaire ozoka ngwa. Makasi. Moto moko. Yo na soko to déplacer na biso ndeko ni to fanda. Linda za kusobi mate shoye. Na pusa fanda. Keta piscine. Oye soko. Bon appétit. Bon appétit. Vous avez dérangé, Zé. Ah bon, on a ça là. Bon, on peut dire on a ça là. Bilo obo mino moso dia oba dia on a ça là. Vraiment ta binomo. Attends tu ngam muto ngam famille nyoso mukimo be e binga za ma yete na kizen. Bilo obo bino bo dia oba dia on a misaba. Ba dia on a ça là. C'est comme kelele kolongwana longa quoi. Vous appelez la poste à rester. Ma case. Ma case. Yo ça yo boke na Christophe ba bino. O ça on a misa ya no so ya no. Eza ndako mobali na nga. Na mbana o. Yo mdo mona Christophe mba. Christophe o mona za mo. Christophe bota mo sikito na famille na biso mo. Mutaka kitoro kwa ya zate. Mais ba kwa fa kwa mo kati ya ba bilo zo sa ba bino mbo be se nga ye. Christophe za bon. Na lo nga na lo ngwe. Penzo zo ka ngote penzo ko tika basa leste. Ah, yesu mtazo kama mekamna mchote bongo. Okofana mnamtaka na ndele na yeye. Boni ko comme c'est mchoto mingi. Comme c'est son mchoto na. Ya na za va nike. Posa Brida, avant posa Diane, avant de posa Sandra. Avant que posa Didi Marete, avant que attends ala komba baso mona zo et puis ça attend attends. Ya mama asina mona. Ngata bamina ni oyoki déjà. Ndoki. Yo tu Chérie au monde. Ozo mone. Na kote ya basi kambe ba yaka. Na ngana poni na sali shona. Ngande mos na ye. Je m'en fous ba ba na ba yaka. Yo mona. Yo mona Diana. Kize. Ah, kize Diana masipembe. Ye alinga basi. Oh, no smana shani. Wewe katika skole na yo. Olinga manki mo fanzo lali na yo na manki ndeko na. Na manki ndeko. Na manki ndeko. Ah, non, quoi, ben, non, ah, non, ben, oh, tata, mon chabana, ah, tu m'as quoi? Ah, non, non, ben, non, Maïeki, Maïaban. Eza nina. A respecter ngate poana, hein? Si vous respectez ngate na siliki ko, na sikate pona nzete. O sigana na siliki. Na siliki na sikate pona. Amankanga na boy. Yeah. Na boy. Ska na avant na boy. Nyon. Nini? Iko mini. Terrain foot, bien. Imana ya Betty. Renaissance ya Betty. Vite ya Betty. Le père ya Betty. Non, comprenez. Les costauds, ça c'est quoi? Hein? Mais non, l'eau va pas que dans l'eau va visiter. Non, l'eau va dire. Non, vous avez voté pour 6 mois dans l'autre. Vous avez bien. Moi, là, on a bangoté dans 6 mois dans l'autre. Vous avez bien. Non, l'eau va dire. Tantine. Ok, t'es dans l'eau va. On va le savoir belle comme t'as dit mon poignet. Hein? Yo kasi ko lingam teza la kisi kasi ni belle boma. Yo ngobe sanga li boma. Tout ça pour son mona ngane na ko kufa. Tu veux quoi? O ngala ngwe be ngote. Tiana, yo ka soniko maman. Hein? Yo ka soniko, swinga na place na yo na ngana ya te maman. Okoyo ka sonite uvande pa na bino ando ko telenga na moyi makasi. Ndako na kata ndako na soke tufuma yo uti na ngoli banda. Na telenga la te na po mo banga. Et puis oh ezani nango. Ezani. Tellement. Na ko 6 mois na jour na tika kayo mon jour na biki sa ko so sema seki ma kitanga na katanda ko. Abisio. Ukazate ngo vandi wana yo ganyinga. Soni to solo ba penza. Na oloba. Oloba. We bien que na oloba. Ah bon? Faut oloba na. Moi je pense solo ba soni nzo. Na oloba. Papa. Et bon on ka so sangani. Sange lote. Ko sange lote. Eh. Sange lote. Quand tu as so Jana bima na mutu lala. Kasi mto kufa. Na kufa bandeko na kutanga na kufi na katanda ko. Parce que na vivante boy. Oui, il faut faire la manamie tu comprendre. Non, tu tout la tête. Mais franchement, non tu on te retourne. Non, tu la tête, aïe. Imbécile.
Bima. Proquêter. Je compte sur Non, c'est dans Simba. On s'en a Simba. On s'en a. On s'en a. Non, Simba. Sauf Simba. Oui, oui. Lobaki mingi pona esika yango. Nati yo pembeni. Loba lisusu mama. Oyokoti ndani yo. Ganga dengo ganga kae. Toto kanye. Olobaki tropo na esika yango. Nati yo pembeni. Bimisa ye libanda. Ah, eswe kisasa kitoko. Et puis soka la ko insister na lobi soyez. Bimisa ye libanda. Joyeux. Bimisa ye libanda. Mona ntelemi yako. Oya Simba ngana Simba ye. Osui na banda sui. Simba ngana. Banda Simba ngana. Na bota. Bima kende tula. Eh tula mona tuli osambwe. Osambwe. Nani? Kondi mano kutenga na pardonner na Nani? Nani? Nga na ebisio. Lelo. Kona biko ko yo lukanga. Amukola ni. Uwa kema yama. Mama bona Na sepela. Na Lobi yo sepela. ndo yali kele. Mangani lo ngana leti. Lobi yo lia. Bayi tena na bila mikusa na terengani. Yo. Keba. Keba. Na keba. Na yo luko ti pa no. Keba. Keba ko lukisa yo ko yo zate. Keba. Nani nga biete na Nani? Nani? Osama sekina moto. Osama sekina moto. Keba osika. Omena mama moto. Meka Omena mama moto. Na moto. Ozana. Yo simba kimpo. Yo simba ngati. Bima kende. Soni. Bima kende. Makoni kilo. Bima kende. Bima kende. Abengani nani? Abengani nani? Mama kisasa. Mama no bana ka wa flatter. Mawa lo. Ozi, yo basinda ko misa. Basinda ko kwani. Oyina asalani. Oyina asalani. Yo oyina asalani. Oyina asalani. Yo tinda bimse abo bimse kwani. Oyina asalani. Bimse ko. Kende kasbina. Bima kende. Bima ndoki. Ta ndoki. Ndoki. Kusa minga bimisi jana te. Nga be na basi no a. Jouer. Nini? Songa finalement ndo mbanda combien ah nando bunda combien personnes yo bena hakena fia bozali sute ayisko sani Ayo sana. Solo zakana na bengani pwani. Maman, bobengisa pourquoi? Hein? Muzumu na bapasi mbaona sana no bambanda na yobani no basi boni ko tika pika makambo amote. Makambo ngape fona kota na yeba. Nga makambo na yeba ngo. Nga na yeba ngo. Na yeba na ela ezani. Makambo ezani nyo. Bien. Donc on est bien fait dans mes costauds, mais toi on a commis un boule, on dit maman est bandit. Si vous qui m'a dit maman benden. Venez mais ça n'a pas été de comme moqué. Oh plus petit n'a rien. C'est comme la vie n'a mes costauds ça la remplace à appeler la formé mbat donc des A à Z. Donc patron des patrons. Senti regarde. Tout à l'heure mes costauds. Non on est sur le mot. Isa star. Drapeau mabo. Nangola. Ah, c'est star. Et puis ça. Oh. Oui. Ah, tu vois le baba il n'a bleu nangana. Ah, président la kanga bleu nangoy la nangoy. Lobby ndenge za boy faut kanga na parler ah da tongo. Tu comprends? Lobby pena faut za pena matina lo kanga na tongo. Tu comprends? C'est bon. Donc azana flat moko exogène, azana kasavubu. 6 heures de naza ouais. 6 heures mais to lo moi petit déjeuner ba 8 heures de tout tenir ce quoi. D'accord. Tu comprends? Oui bien. Moi, c'est homme de parole. Ah, mère. Ah, mère de mère. Ah, oh, oui. Ah, maman, ils ont Olivier. Ah, mère, c'est peli. Tu n'as qui m'a été mère en na bengi to so mo lo mugo so comprendre mais lobi ba benga ngai ba benga nga pa Francisco Mudiaki
Francis comme Diag. Bina que na yebiso pesa numéro de téléphone c'est parce que numéro ne je l'ai raté. Oui, non, on a changé numéro. Où change mon numéro be quoi? Bah il bien préparer sur la TikTok. Bon aussi blanche pas ça la ngode. Na ki kuna o poza na carte bo na boye ba ka na kinyoso eh. Et bon kinyoso on dans le sous temps président. Ça va c'est bon. Loana siko kitara bo lobit. Bon wana o etika ba franc wana. Olongoli 6000 francs. Président. Tarayo. Président ouais. Ah, président me costro. Patron et patron. Ça va c'est bon. C'est bon la soirée na ya. Ça va na tiki binonga ki. Ça va OK bien. Prés 6 heures na za lobi. Tarayo. Na sepeli. OK c'est bon. Oh ben petit alors oui, ça va bien moi maman. Ça va bien. Béloni. So moi na bengi yo parce que nazana lomo fana ibisa yo contenu attendu na lozo monter. Mais les locaux na ces déplacements té on a profité na benga yo ya tout solo. Tu vois Béloni na mona trop même. Ce qui peut être dans un courage à recevoir noté pour mon arabe, monsieur dans un homme de parole, tout dans un vieux site, il y a un monde qui est pas dans un courage volonté. Tout ça mikolo, na ko keno de gauche à droite c'était surtout ngago baje wana na ko kangote. Na kenda mbala mo na biti. Et puis que tina mo na ko wana obomakanga mabe donc le moyen. Donc faut penser à pina masna. Tu comprends? Tito soulaté, na mo ko pardon, na ko nom te casse pardon. Allez mais OK, c'est bon. Ah. Chérie, franchement, au boumanga makasi, s'il te plaît. Au boumanga makasi. Oui, au moins une parole de parole. Au lieu que ça era na pamba. Boza e belé moko kozo même idée. Naïbi. Oui, puis mon continuer pourquoi? Naïbi tinonga continuera, petit nonga lingaka yito c'est belé bon naïbi. Est-ce que vraiment pour ni bien tout ça ka bon? Aujourd'hui 7e à déranger ngai. You pick out o yibite ke ngai pe na mwasi. Ya homme de parole. Oui bien ngoté. Alors ce qu'on ne pas un camarade na yo ozalaka na ye tout temps au fond d'année bolia kana place moko. Chérie, na ko regretter ma casse hier, ngaka. Non, non crier mais nous regretter le comportement na yo. Ozo ganga, tu vois pas que nous tu cries. Bon limbi sanga casse. Non, non, ça ma lembe yo zo matali kolo c'est-à-dire quoi? C'est singa été. C'est pessote comment? Nga na linga yo. Hein? Comment ko linga ngate yo? Na libelo. Jésus na nza mbela. Tala, écoute-moi s'il te plaît. Béloni. Nazara hypocrite. Nazara hypocrite na ko karangote. Chérie, pardon limbi sanga pardon. Naza moi si camarade na oui. Pardon. Merci plein. Ouf. Ma bête pardon. Aime-moi s'il te plaît. Non, ici m'a pardon. Nazara mon boulouté. Ici m'a est-ce que le beau ça là, les autres qui la ngai. Ici m'a pourquoi ça va raison se pousser ngai. Mais les autres pour sa camarade nous et le côté. Rien ko yo kablo ka boyanga na yo. Oh ça ngani. Oh ça place au kinanga te. Tout ça là ngo pour mon na ça ngelo te. Te ici m'a s'il te plaît. Non ça la pardon, Béloni. Yupi pardon non ça la ngoti. Pardon. Non ça la ngoti. Nabi moi na yo. Alors non moi no ange ero yo kablo ka boy ko ngana yo. Non moi na ange te. Pardon, moi ça 7e pardon. Ça c'est na ange te. Moi zo mo kabela ba basi ba Diana vraiment. Diana ero yo kabo. Gude ero yo kabongo. Diana c'est to buena. Diana c'est to buena. Suko boza ka boy. Diana za mosnanga bita ki mosnanga bien si mais pour le moment Diana ata bobo yana aleka na pana yo aleka na nzela Diana et simba te olimbisa ma pardon bengele nga yango wana mais simba te pona wana ma désolé o tika téléphone nga te tu parles oui tu parles ah ya pos na ngeza et simba te oui bon bali nga très bien o fa na yo ya ko mbela kana yi alors ce que mo sa ezani mituni eske eza se yo ou bien bachange moto na kati ya mposo na yo bolingo ekomi noze na monoko ya motema na miso ya lovenkele oye bakondane basambisaka ye peti bayokaka ye kaka baso bakoso makambo oyibi ifo batuna bayeba ese moto anga na yibi ya solo bakosi te ata eza ya solo
eloni babongisa te nalinga les costumes mingi ya mobali na ngai siko na oyeba te oza la seule personne oyo akosolola na ye pa ya mosusu pa koyoki ozoyaya na ye te utilize na okiyaya na yo osika na oboye te ya solo te Avant na suka ediano kama yo tufunda supa na bato saba mo le cochon mo ayokela ngapi na za yana na meka no solo la nai po nga netinga nga makamna bino te obosala ala me yo na ngayo oyemoni nzambe na yesu na koma nzambe na ninga buzoba na minote me yo mutu na ninga yo mwana na breda na ninga yo ninga mona okokana ndio na bisomo na botepa aza na poto bo nzambe mokokana na botepa ni ekese aya famille makoma na linga yo ka pona ye na mona yo na yebi tozana neto e mo me na loba ni na pesa e na en tout cas na loba ba concert e bien na pesa na loba ne vraiment ngasko na sena bien na mona ne brida na ya kana so bengani esanga bien na benga ngani te yo kana te o ma jibo o bokuta na ngana kote la yo na mona ki ekas na ninga yo na ninga yo mini yo na ninga yo ko mo conseiller o yebsa ndo tijo yela mwana na bilamba bana bona ne leka yela mwana na bilamba ela na ninga yako yangana na kokufa mpona mobali na ngai nalingaki mingi aye bien. Ah, où tu as cassé là? Oye. Elle n'a pas banana. Comment y a fan d'aller? Y a fan de bossure. Y a fan de bossure na Diana. Yaka. C'est qu'à souvenir, en tout cas, ça me fait ça parce qu'il a mis bébé ça. Et là, moi, ça y est, il y a comme mon balai ça. Après mon balai, vous savez, nous me baissons à mon avis. Trop non, question. En tout cas, il y a café, mango, maroya. Na fana jani bona chika semena ngaye moko mwasi na biso na chika yem na chika mwasi na biso yemoko mwasi osema tu bozo distrait yo na no sala musate na sali nini na peso luka ye okofa ndo na bilote bunga na yego luka yeto na kwa sigo oyo sali elo ninga na kwa sala elo nino ya sala o mobile na ngai ti kambanga kana kamera na ote keba na biso mosa soni bima bayoki nzambe merci je le comme Christian Bell ni vie au tout kombo nde chikali mogosho na ngani ngi suvio nzambe naza ko ntima kombo pe dongwa ai petit mogosho ali na vie au tout kende mwasi mbabe ngwa ba mundeko mwasi et puis mbala suka otsa suma kolono ate s'il te plaît ata kusona obima okobimisa loka mbwete o mobali na ngai ti so za na ba reproche osala nga ofandi solo na ngai ezaka te er nyonso bima loka mbwa siko nga komi kizengi to na komo landa o bien de na ba jeta te na bona ngai retire langage na yo lingo sona ngeloni OK c'est bon pardon boui pété tika non c'est bon kota ça suffit kota d'accord tika nga no kanzo to bien te koni na ngoba za makasi oza na poso sona nga te oyera poso na ngeloni oyo yebite c'est bon na kikas c'est bon. Tu n'as même pas honte, Diana. Boité, on va attendre, Boité. Comment ça? Anine shooter. Anine shooter. Yoka sabeti na obaye na nga bière, menzo ni na obaye na nga na omela yo. Femme palin. Na boina. Septembre aux femmes. Nayebi kaza femme palin. Neni mutu wanako?
Ah, Jean-David Kiambote. Moté ma Judith Massia. Au monde des ans, on a pique vie. Ah, ben, on a petit nanga. Obiki, na tika ba petit nanga nyo sa mibali. Mais où aza courageux le quoi azati. Ngabi mekoma. Non, on est beau sur la nana. Oyo kake. Ndeni Angèle. Angelo, ça va calme. Moi, ma fièvre bêta qui est, mais ça va. Mais biki bika après na bango se commune ba koma. Mais yo ngana photo coutier. Oh, pour amizate to ko côté. Omoni aza femme à parler, femme légitime. Égal na bombela ke l'autre. Na boité. Photo sur la seule. Ah, bon, ok, les sont là, badjo. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire maman panzou ou quoi. Eh, ma chérie, on a ma bête. Ah, oui, ça n'y va. J'ai confiance. Ok. T'es sûr que t'es à ta mon. Ah, d'accord. Ok. Zoa. Yo, melate. Olingande boy. Il faut tout tambouriner. Il faut tout tambouriner partout. Oh, femme à parler. Oh, tout est la moitié, ma famille. Tu côté battant, si il vient pas mon mille va au télématé. Quand tu m'as tendresse, ça m'a trop mystique. Tu me mon vraiment choco hein. Nga vraiment Angelos kapo alinganga mingi mais nga yo binga nga ba momi ma choco. Te makanzite. Te nga pasi bena choco pena ndevu matu na kufa kawana na kufa. Na tele makawana tele ni. Et ya butu mo inaza wana. Mais toi tout ça na raté après tout. Te nga na touché raté mais quoi? Là c'est entre nous hein. Entre nous les hommes, ouais. Pas les femmes. Ouais. Ah, mais comment? C'est créaté, suspect nini. Ngana lobi ba guna nga. Suspect quoi? Ba guna. Depuis quand on sort ma cambine balancer. Ah. Qui derrière le bino besoin ma cambine balancer. Ah mon chéri. Oh là là. Oh, petit mais costaud. Où tu vas? Abel mon besoin m'a tout donné. Petit n'a fatigué. Eh. On a problème dans la petit. Mais costaud mon ngati. On a la vie na yo petit mais costaud ko bana lelo ti lobby. Problème est bon, rien ça na ba. Makamne amo kwa basi. Oza pana yo ko fanda pana yo te. Oyaka lisute. Yo ebisengete. Parce que boss wana bino kaka boss wana bino mabuna bino o be no eza clé falo betele ke a shenga ta makolote. Ina. Petit. Non comprends. Tu as un problème. Costaud. Problème ça. Costaud. Wana lo bana. Petit on manquenga. Na manqué. Petit na soma mutu kavayo petit. Ko kende libosi za komate. Basi za na bango bele ko vanda kimia te. To petit nga manqué. O mokona tina basi batu na yo. Petit. O manqué na devant momi nga. Bele. OK. Azaye moko. Aye moko Bo ya na bango ne banya banzete. Ngana ya kana basi awo. Shenga te. Petit. Vanda est-ce pas no mona nga tsama ko. Ko manqué nga te. Ko manqué nga te ko beta te ko. Ngana kana ba momi bébé. Wa femme parler. Donc yo comme lo babi lobera na monte ke sopa yo. To solo na ninga ba dio. Homme de parole na po na ngoto. Soki ya za femme parler Beloni azanani. Beloni azanani. Beloni ni sunani. As azanani. As sunani. Na yebi na Dala. Bagarre, expliquez petit mot. Et loko na ngana yebiso keto so la seule yango ekomi. Toko kende. Toko kende. Bobima liko mona bino te bobima. Pardon, lo bana. Nana pala. O mo makenga. Te nana ndako na pandaka. O lingo makenga. Na ko manke o te me lo bana. Sina 3.
takomeka kutu te vie wana ekala soko yebi eloko te yeba soko lelo moni mobali na yo abima na mwasi nanga nga aboniko Petit mais costaud. Tu fonga mais un bébé vient. La monde na côté ça yo. Ngam na la sonde ba so ba ka. Ngam na la sonde ba lukambo. Ah ouais parler. Master, yesa petit frère na yo akona. Ah, solo la nenga ba momi. Toi ba jo ba beta encore pour monter. Tiens. OK. Pourquoi tu me colons? Mais à vous salité wana ta vie. Attends, na bona nga vie, na bona nga. So moni kando yane awo kanti bilono ke na otingi ngamo. Kwa génération ke azana yi. Kwa lo kana sa peki so kone jaka ni umwana nga ete. Alors continue tu a. Kama ni mo ete kanti baba kashi na ozo ke na yo to ke fande pana yi. Na mituni eske eza se yo ou bien ba changer moto na kati ya mposo na yo. Ça déplacement mon moké. Donc normalement faut ba 12h oyawa ozunga yi funa itala jeunesse mam. Ah mon angola azawa. Donc faut kanga après to itala. Donc so azongi so abeteli drapeau maboke na tala gete yo yebi. Ils start en azara na tala ga et puis le yawa. Faut te rendre visite, c'est bon hein? C'est bon vieux. Tout vous êtes juste Nazar. D'accord. OK vieux. Papa yo bi 12h juste faut bien mais faut te solo là hein. Mais quand on s'en mono bien, il faut tout cela. Depuis l'endroit où on est les animaux. Sous un problème, il y a des moissons. Non, on nous a laissé, on a quimé, des animaux. On a un problème, Tony. Guida. Tu vois pas que nos Mikolo, on a besoin de la laisse. On se voit. Ok, c'est bon, Kevin, tu m'attends. Hein? Oui, vieux. Toi, ok, na 12h, aux ambons au ticket, yo nous aussi bien un bon. Ça va. Au long de quelque chose de foot transport, na au goyer la boue. Tout ça, qu'à calculer. Ça va bien. D'accord. Tiens mon côté. Et puis on a sali constamment quoi. Aux Argentines, Kevin, t'es pourquoi? On va confier à petit. Des confiants de ni. Petit ni. Bah petit non confiance dans bonté. Non non, souvent on est gentil pour aimer ça que vous avez que quand on tient bien batumsu. Bino basi wa mystique eh. Heureusement nzamba salanga ji on a ba comportement bon moi c'est bizarre. Comment vous allez monter sur les cabines de son mobile? Hein? Non, on est mobile. Comme les alliés, ils sont mobile. Tous allons na yo. 3 jours on a mon kimiyate. Ou expliquer le moment tous autres quand d'équation pour nous. Ou soit sont un problème, oui bisinga. Pour ne bandeni na bongisa. Vous offrez yo mo za laisse, te yo kasinga mala ko sepela. Nous en a kimiyate. Bon. Tout simple. Oui. Je pense qu'il y a une bombe de l'autorité. Si on a un problème, pourquoi on a eu ça? On a l'aise, on a bien. Il n'y a rien. On se dérange pour la matière. Pardon. Si on a un problème, j'allais directement te parler. Si on a un problème, on va essayer de faire une. Je t'aime beaucoup. On se dérange pour la matière. Ok? D'accord. Fais-moi un bisou. Viens, bonne. On a soin de lobby, mais j'ai comment bête à boire. Et ça bon. Femme au bloc Angèle, Angèle de cette na chambre. Tangatia longo la nombe kasuko comme le waye. Te abanoko blagi na nga kwa na senso na nda poko. Merci bio vie. Kiba. Nana kana no yuzungu discret. Ah vie tana c'est. Moni na comprendre que ça kanda nanga puisque des jours attitude nous avons bien été. Ah vie, yo vie nanga moni bakanda mususu. Vie faut comprendre. Ngane si boende na boye jamais na vie nanga na koza suna tante na mona homme de parole na mission nanga. Siko oza te to mona na nzela, to lo bana te mabe mo na nzela mais to mona na nzela te shenga. Et puis tu na biso ko vie to ngokuta na biso ma colonne shenga ite vie. Mais yo zala kiti. Ngana solo na homme de parole. Tellement ngina manzela na
Même si non, on a eu photo sur la selle. Yo yé, photo on nous vieux. Muto ya osala nini ya otuninga te baniko baba n'importe quoi. Oui, on a une raison na yo. Mais au côté sinanga, au findinga, au dénigrer nga chance banzen. So nze na ngazalaki. Franchement. Non, ba blo musu to abatu. Au moni na comprendre que tam bien imbécile. Na bi petit ya misinga imbécile pour n'avant chez. Na so ba décision belé na mutu na mo comprendre ki bo pesa ngata. Au moni temps pesa ngamo. Na so ko bien obifié na ngai. Général des fois on a Kenya. Abisinga non baga vana ne pas petit mais costaud. Na yebinde na onko bala kuna osama ka musuko zo ba pali. So kina vanda ki kwa na yona bige no petit na ngo sola ka bien sola ito. Na ko ko va n'est pas homme de parole ti. Ko isi mati. Ce problème on a yebi. Nzele yo ko ta makambo ti sama mona biso mo mibali. On a yebi master ngai. Master ngai za déjà ba sal yo yebi. Problème on izali. Bilo ko na pa auto beto yango. Alors tellement que na yebi ye on a linga ki tege no na vanda chi. Alors babilo mususu zo lo bango. Ngana ko le lisanga singa na ko le lisa singa ba jojo mandiki ba pata ba kuyamba directement ba ko réagir pour na petit na bango. Mais problème on ezali ya les boss na ko benga pito luka ko réagir habité c'est un baga petit na nga do faut na réagir. Yo petit na nga faut finir ka bouton. So mo likambo za finaka. O manga na finela ka bino. Yo na homme de parole na finela ka bino bouton ba bino finela nga ti. Mais ce n'est pas grave. Na limite na nga yo. To abatu to na mokili to sala na mabe poto limisa naka. To sala na mabe poto bomana kate. Siko mabe ngo isani na so yibango to. Na bi oza manzele zala calme beza maso na biso mibali. Lokola nga na limbisio yo pe limbisa homme de parole. Te tchana se fina bouton. Na limbisa fina. vraiment. Ozoba mutuana vraiment. Na yebe loko na zoloba. Au moins na seli bongo te. Akomona ke non, baga ndenga sa boye à côté la petit na ye, au moins ni koso soka lobi c'est au moins bon. Siko vie olo bana limbisa c'est-à-dire quoi? Na ke lukaye. Te na lobi te go lukaye. Yo finele ka bouton tchana se. Pour asa mutu na yo abe mutu na ngai. Mutu sa nga mabete, mutu parfois zate. Yo poza na ba mabe na yo. Ngam na sa ba mabe na ngai. Vous comprenez? Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ok, mon vieux, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Direct. Ah, c'est bon. Oh. De parole, check, vous comprenez? Direct. C'est bon. Soit il y a un problème. Il y a un problème. Ça c'est un débolim. Donc tout ça c'est. D'accord, c'est bon. Il y a un hôtel Angèle. Manzele. Et puis ça qui m'a mis le ah oui, c'est ma mazana ngo. Te, ah oui, c'est ma mazana ngo. Et tu as été tout au bois. Voilà, non, c'est pas. Eh, non, bois dit. T'as à côté na parler. Mandel, deuxième. C'est peine. Pour nous limbondo lamba qui joue on a faut banner longue bisi. Pour on a vraiment tout cas. Faut la Angèle. Angèle ça côté na zo bomanga ye bambisa mai mais pour nous limbondo a kokate. Ah moi si ça m'a cassé à bomanga bien. Petit no général. Eh. À suivre. Un problème on a fait costaud, nani homme de parole, mais c'est bon, c'est bon. On a vu qu'il y a peut-être un sous au Eban aussi. Yoza femme nanga. Comme tu ça m'a raté. Oui, ma femme sous bayaka ne ko séduire nga mais ngana lingate na ebike yo femme à parler. Homme de parole. Monga sona sona mbana ko katati. D'abord ce que nous avons linga côté. Mais na linga côté na sepela noté. Pour me memela ke ba sezayo. Homme de parole, ve yo mokoza. Ngana memelo. Ah. Mais ngana linga ko mingi, ngana vota yo. Karine. Oh mon angati. Non mon mabe. Bon vendre silence Karine. Karine alinga te o matavoa aussi longtemps ngana mobile na yo. Ngane mna sokipa na yo. Ngane mna kipaka yo. Y'a ça un problème na yo te. Na bi ke yo osela nga mamunya so chérie. Kusilika te bébé. Non na silikite. Na sipilanika te. Ah te azaka bien za petit moko bien asolo aka bien. Yekutu ne mta conseil akanga pona yo. Abi mère. Au moins ba mominyo surtout ba linga ba mbuye yo. Vrai Karine. Ezayo. Petit.
au mitala la terre. Fais un beau sénateur. On m'a l'aimé pour non. Téléma nano. Téléma. On m'y est banné nos athées. Zaka si na yo. Hein? Oh. Nini. Oh. Vous êtes chérie de pour la yo téléma. Hein? Petit mommy. Il est à la gare. Makasi. Pilar est mort. You know, no, ah, tika, alubunde la kawe pa na petit na ngai. Nga, faut de la quoi, mec. Ok. Gaz, comment on fait quoi sa mère à parler? Il faut respecter. On des paroles. Moi, oh, petit na nga, petit. C'est nous avons poilé. Je m'appelle le nom sur ta oh, on a bien le poteau posé. Alors, pas qu'à goût n'a qu'à l'amba même goût. Bon, gaz, mon boss. Je pense que tu as dit que tu as noté mon tour. Le système a gaz. On a fait. On a fait un peu de gaz au monde. On a toujours donné la vie. On a fait un costaud. Bon, Karine, là, ça m'a beaucoup en essai belli, hein, oui, on tient la vanguard. Ah, c'est bon. Non, c'est ça, on en bas. On a tout ma kemba. Mes petits, mes costumes, ils sont là. Ah bon. Oui, maman, ça va. Na saini. Maman, ça va, ça va. Ok. Petit maman. Où me l'a dit? À ta bière à Vienne, ils ont la vie, hein. Donc, ils ont tout recabaté pour la mamie. Moi, je suis Baba momi mo ba ka mystique. Ba momi ba nga ka bola ba. Na roli na momi na hotel c'est pas bien. Na ba basi na ngebele. C'est qu'on lingi na momi non. Omoni ba momi ba faux ba petit. Baba momi mo ba nga ka bola ba tu. Faible. Baba faible ka ne olobi master na nga. Omoni petit mais costaud. Momi na yo oyo séduinga. Na kangi motema amesi nga ba bok na comprendre na se retrouver na mbeto na petit momi no dia ngabe o seni nga nini o vie na kraka banda kala bon yango mo na benga ki yo solo obengeli ngai poso okena na ba paramètres na vie wana temps expliquer ngelo petit na ngamo wewe petit na ngamo ka beteli nga nyonso ndenge leka kiloko okena nga ba boete bisanga ka lelo ni obengeli ngai petit amour Kevin. Petit bureau na matam na leo. Na yibi petit Kevin. Petit Kevin azana posa na ngato koma. Chalo kana se. Na ndenge normal dès le parce que le obiye bisilinga na ya. Poso ipora ba paramètres okena mama Diana wana pene simbati. Petit wana ko beauté yo hein. Siko benga poto bagare. N'est-ce pas bien ça petit nanga. Iba ya fort, na nganga baga. Et tu vas boya na ye to chana se to fina muto. So to fina mosko na beauté ici. Bon ça va. Quand il s'est à l'objet avant, on a vu homme de parole, en tout cas homme de parole. Homme de parole, en coup homme de parole. Na promettre, pour un homme de parole. Donc ça, sous besoin c'est bon. Na n'enga badjo, limbisanga. Comprenez? Mais il s'appelle petit, on a bakanga mami ngati. Pour ngala, baby bien ngala faible côté ba momi. Hein? Nous comprenons le côté, faut pas prier pour nanga. Et en plus, petit Diana. Hein? Tout. Babor na ye. Na kena ngobe pa ite aka ne lo na ye. Ka ninga zawana. Ane ka ninga zalaka. Comprendre? Vie. Moni l'homme sous-temps au sein de la vie faut raisonner très bien. Je ne pense pas via cette nazaboué un jour comme ageno azumos na yo wa limina ite. Tonga des zaboué na zimu petit na yo na lingi e simbate. Poso na linga ba ka polinga nga po e binga très bien. Lo ba malam Karine aza kwa koyoka momi aboya ngate ngande na boya ba momi na ka bolinga basi na mais ce qui quelque part on a ça la ngote c'est parce que na bi yo vie na ngana ko monto côté mais écoute félité
si nalimbisaki yo puisque vie nanga de esolaki nanga ça élevage petit nani bana bagunanga te voilà c'est ça les mots qui conviennent baba guno te bagunanga o langa bango ni bamonanga mais comment kolinga bango te bamomina baba fo ba petit oyo keloni kolinga bango te babonka na ngai ngalinga ba fo ba momi be moni ekufa na mote be nanga pese tsa solaki nanga ana problème na hote ana problème na hote loko s'excuser babi les pardon libère ouais. Donc quand on a makansi que non petit mais qu'on soit na problème na hote chenga eza chez yo yaka ni suno lingi sala nengo maneko sala donc petit solo li petit na côté na cour de grand posto solo li omoni homme de parole tout maramoto omoni habité so yeba signification comme na yo na habité tant on mi bengaka homme de parole ba parole na ifezaka réaliser vraiment par rapport à quoi na basi na soit des gens na bango marque na ndenge na yo basi baninga kutusha raté moi je suis homme sérieux homme seul avec une femme ma femme c'est Angela oui mais ça a déception belé ngo kanga makana Angela mais ça la bongo baba oui babi zoa azwa kama ele kaka na sima moto maele nga baba bon oko kate mais so oko kate mais tika basi baninga omoni yé po petit nanga na tshelo se na finir le bouton mais so ekinga ta mususu comme de parole na ebité ngano ngeza ndenge nini uzomona ngeza bandenge mususu to bagara na momi oh ngana wana makamba momi ngana sala kama sekina nzele te manzana na ngai nazo consulter homme de parole moko entre biso mbale moko na prison moko na bachela mama ye mo biso neza na to bagara po na momi te yoko ninga momi na ngai te to fini bouton po na boyo la mseso esprit na ye to ko bunda po na basité mais to linga na rande basité c'est pas bien wana nde fina ka bouton séduit biso baba be yo moko za ata oya ngane ngasa wana soka yeboye bengana Karine komeka kuto beloni to linga ya yote no tikela nga basi no wana na otika na bango na olala na ba misuna saka na bango na simba bango ti chana se no ba chana se comment a mutu abiv mana sengela babuli pesa la ga bien alors faut moi bien na to sto bomi monte zo faire na ti bouchon momi no vraiment vrai chéri kanga mana ye bien moi ça la bulletin pas na ngana zana été si na bengana kala donc ça soutient dia qui ne peut pas bien ça bengana si na bengana na zana suna été momi a kubo na suna été avana kusani na kene wa na tina ni on changer te Karine l'amour assassin na mituni eske eza se yo ou bien bachange moto na kati ya mposo na yo bolingo ekomi noze na monoko ya motema na miso ya lovenkele oye naboyaki koyoka conseil ya basanse na nga lelo nasuki parte esopio haki susi biso so de bine mbala biso mbala bongo ye mwa mkelo konini ona tekisa kotika na olinga kevina na mwa mkebwida webi akoma tinda mwana mamba basi basi na peke kai bono ono babongo lukani kiazo atamwe loko udiaki na mama mgomuso abele Sydney Sydney mudiaki kasi kompa kuma Facebook ngande Kevin na Facebook na kuma Sydney mudiaki gaza luga viens nga ce qu'on a aussi Sydney ya c'est bon et ba te na kala obi na le live for plutôt pas ça la nini pardon costo pardon biro na nga moko na boyo bandi eta pexara jonga na beta ngo zala ite ya solo biro na nga moko ngamo biro na ye anga tinda wenzi anga sala bweko skwa bilamba nga moko ala ya ko tinda mutu te gaza ça déjà wana etike fina ça wana donc déjà ça va pe chona bomanga mabe pe chona kamana nga Diane mascotte bien mon amour kamana ngai c'est mec à mon petit bonike bien mère kamana nga Diane mascotte motema ya costo
Boni boto. Eh, nena ko se bangate. Bakati nga bako. Osakala ngate oki. Ona sakala tano. Boni ko. Nani? Eh, boni ko se tombo na ese. Ko tombo makambo. Kindo kite oyo. De tulo. Ya tula. Nani? Nani asa menga na yakomele. Mama tala mukomu bali sayi. Mukomu bali sayi. Yo chase. Cette qui ça moi na yo. Achi yo be amba anga. Amba yo la bomba kayo. Bani yo la bomba kayo. Eh tala Bonani. Nani yo la bomba kayo. Cette petite moi na yo. Combien il y a 7? Anan. Et tout là yana vandiana talo bat. Ano. Yes to loba. Yo na vanda. Bon maman moto oser. Bon maman moto chala c'est on ça la choix. Soit Diane soit Yé. Oh boni boy. Ko sanga to ali wandambo Ko sanga to ali wandambo. Soko mi yebi soko batiaka yo. Ma vanda ni. Yo vanda ko. Loba makamba o pri da yebi. Kosto vanda. Loba. C'est loba. Loba. Vanda koto. Tinati vanda koto ko paka. Papa. Petit sai. Na mbanda na ete aloba dia na ba ba tenende. Là, il faut la 7 chaque jour, ton midi pourquoi. Na yoga jamais appel à ma bé. Yo ba tout ça c'est la sim na hôtel. De ba kosa. De ba kosa. Papa. Telema yo kama na. Yana. Je pense que binga très bien na linga olobate. Ni akoganga. So mona telemi pona ibisa yo. Muninga. Na mobali noté. Na linga bandumba te. Jana na linga yo. Mutatinda ngate. Pona boyo pe, mutotinda ngozaki. Et puis désormais, au mona nga wapi. O mekazos na mona selo nginote. Na place ya ulukanga. Kene luka homme de parole. Oh c'est sacrifié. Obima na ye. Soki kamara na ye ba ngolelo. Omoni yo, Sikangai kosi mate. Bete yo. Mais bima. Ezala te. Na bete yo, na beto. Keba. Na bete on vient pour ça ngolote. Na bete yo. Amos minani. Wa kota kwa. Ya yo le chef na kimia ser. So wana ni bolo pa wa na. Yo kota mama itali. Moi wa ba kota itali. Andi ya loba. Bien do boya ga yote. Confirmer à mon amour. Bien sûr, j'allais rester calme. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi, Sarah. Dima, Kende comme maman. Viens, pardon. C'est quoi ça? Fais des problèmes, je t'ai pas engagé, ok? Ok? Bien, c'est tout ce qui y a été vieux. N'habite millennium n'est pas dans pas moi sûr. Parce que n'a affaire na yo. Non na n'a affaire na yo na yete. Na mbanote. N'importe quoi. Je m'en fous. Costo Vanda, pardon. Diane. Diane, yo pas le mbana beto mbata sa yo. Limwa lumba. Eh, je suis yo pe kangambanga na Vandana. Oh, c'est quoi ça? On est passé ndumba boy ko ganga bona ba batala bi ndumba bo so na is normal te bo c'est so va. Diane, Diane Kende. Non la qui ça yo. Nga non la qui so. Sale pétasse. On a nzambe merci na tika na ngana Angelos na ngai. Otikala te ba otolo mama basi. Ah yo kangambanga yo. Tikanga yo otikala te. Ozaka fier. Wana yo sina ngai to kanga na selo bilongo bango. Ba bundela bango na babanga na bazo kabwa bazo kende ka te. Mais ngana kala moko kanga anga nzambe na ngabo ma. Kabo te bana ba chance ngo ozaka na biloko no musu o bango ba yebi. Pota na bimisi yango awa na misu na yo.
Ah, qui souci, ils sont sur des bien emballés, c'est bon. Moi, je suis on a texte au tika na olinga. Eh, Kevin a moi, je buida. Baby, avant tu na moi na mamba basi. Basi, na peke. Kai bono lo babongo lo sani. Kiazo ata mo eloko. Mudiaki. Oh. Na mama ko mso abele Sydney na oh Sydney Mudiaki. Mudiaki kasi kompa kuma Facebook. Nzo ande Kevin. Na Facebook na kuma Sydney Mudiaki. Just how luga. Oh. Oh, viens nga, ce qu'on a un Sydney ya. Oh, c'est bon, il va dire on a calanga. Obi. Na le live for peto. Pas ça il a gagné. Pas ça il a gagné. Eh, pardon. Eh, Costo, pardon. Biro na nga moko, na boyo bandi eta pexara e. Jonga na beta ngo zala ite. Ah, ya solo. Biro na nga moko, ngamo biro na ye, anga tinda wenzi, anga sala boyo ko squad bilamba nga moko. Ala ya ko tinda mudute. Gaz ça déjà on a éthique et finance on a donc. Déjà ça va. Pecho na bomanga mabe pecho. Kamana nga Diane mascotte. Bien mon amour. Eh, kamana ngai. C'est mieux qu'à mon petit. Boniki. Bien mère. Kamana nga Diane mascotte. Motema ya Costo. Ni na hubu. Eh, boni boito. Eh, nina ko sema ngate. Bakati nga makoko. Osaka ngate oki. Ona sanga itano. Boni ko. Eh, sala ni. Nani? Eh, boni ko c'est ton monnaie c'est. Costo na makambo. Kindo kite oyo. Vous respectez nga. Te tulo. Ya tula. Vous respectez nga. Nani? Asa mendo na yako mbele. Mama tala muko mbali zayiye. Muko mbali zayiye. Yo chase. Set pe kisa mwasina yo. Ashi yo be amba anga. Ya yo na bomba kayo. Bani na bomba kayo. Eh tala. Bona nini? Nani? Bani na bomba kayo. Set pe kisa mwasina yo. Muko mbio yeye ya set. Sio anan. Etula yana vandiana talobat. Ano, yes ko aloba. Yo be vanda. Boma moto roser, boma moto chala c'est on sala choix. Soit Diane, soit Yé. Oh boni bo lo tout ça ali wandambo ko sanga ko ali wandambo. Soko mi yebi sika batiaka yo. Ma vanda ni. Yo vanda ko. Loba makamba o pri da yebi. Costo vanda. Loba. C'est loba. Vanda koto. Tinatina vanda koto ko papa. Papa. Petit ça. Na mbanda na ete aloba dia na ba ba tenende. Là, faut la 7 chaque jour, ton midi pourquoi? Na yoga jamais appel à ma bé. Yo ba tout ça c'est la sir na hôtel. De ba ko ça. De ba ko ça. Enfin, tellement yo kama na. Yana. Je pense que binga très bien na linga olobate. Ni akoganga. So mona telemi pona ibisa yo. Muninga. Na mobali noté. Na linga bandumba te. Jana na linga yo. Mutatinda ngate. Pona boyo pe, mutotinda nga ozaki. Et puis désormais, omona nga wapi. Omekazos na mona selo nginote. Na place ya ulukanga. Kene luka homme de parole. Oh c'est ça qu'il y a. Obimana ye. Soki kamara na ye ba ngolelo. Omoni oh. Ah, yo, osaka na. Sikangai. Sikangai ko sima wate. Bete yo. Mais bima. Bima, longa. Ezala te. Na bete yo, na beto. Keba. Na bete on vie pour ça ngolote. Na bete yo. Amos minani. Faut ko dans quoi. Bon, yo le chef va qui mia sœur. So on a bolo pa wa na. Yo ko te mama itali. Moi wa ba na itali. Andi ya loba. Bien do boya nga yote. Confirmer à mon bien sûr, j'allais rester calme. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi, Sarah. Dima, Kende comme maman. Viens, pardon. C'est quoi ça? Viens,
Je t'ai pas engagé, ok? Ok? Bien, c'est ceux qui y ont été vieux. N'habitez millennium n'est pas dans la moi. Parce que n'a pas affaire na yo. Non, n'a pas affaire na yo na été. N'importe quoi. Je m'en fous. Pardon. Diane. Diane. Yo pas le mbana beto mbata sa yo. Limwa lomba. Eh, je suis yo pe kangambanga na vandana. Oh, c'est quoi ça? On est passé ndumba boy ko ganga bona ba batala bi ndumba bo so na is normal te bo c'est so fa. Diane. Diane kende. Non la qui ça yo. Nga non la qui so. Sale pétasse. On a nzambe merci na tika nga na Angelos na ngai. Otikala te ba otolo mama basi. Ah yo kangambanga yo. Tikanga yo otikala te. Oza fier. Wana yo sina ngai to ba na sala bilongo bango. Ba bundela bango na babanga na bazo kabwa bazo kende ka te. Mais nga na kala moko kanga anga nzambe na nga mama. Kabo te ba na bango ozaka na bilongo no musu o bango ba yebi. Pota na bimisi yango awa na misu na yo. On va expliquer nga. Doucement mon frère. Quoi? Tu es cousin sur la seconde. Tu es cousin les autres salles que tu passes. Madame, tu passes à la bonne. Cousin les salles passes. Doucement. Oui, ça va. N'aspite ça la tête, comment tu as maille dans moto. 28 ans, ça a été. Tu as vu ça là, ça n'est pas une cochette. Oui, comme la panne, va kanga. Ok, nous ça. Ba médicament na ba pesa nga pona mutu passe dans mutu ko betanga makasi. Te wana zo sala allergique. Dodongo mazoya na mususu. Bazoele mususu amela ngo comme ça ndenge ba prescrire mususu ba changer ki yana. To meka un peu wana mususu. Ça va. On peut CRGP. Ta belle main. Montagne eza kaka. Comment il répond à ce qui est na bilba qui s'agit à vous saler. Na oka passion sexuelle. Yum to sali bo. So yo tembela comme na bantu. José lobi ke fo yo kaka faut ça maele. Obité niveau ni ya no zo souffrir. C'est mec qui n'a pas bon. Omoni maladie et aka noki mais guérison et aka malembe. Ninga comme na repos boyer. Boté bo me quand un peu côté à l'aise. Hein mon frère. Vous allez calmer. Nous avons cette grâce. Nandeng vous allez situation vous allez yo mono yebate mais biso to mona kio to comme c'est grand zambe parce que comme on soit bonne santé boyer malgré opération fait l'ex bien. Donc, comme c'est ça, vous allez calmer. Merci. Ça va susciter. Nous allons sali. Hein? Merci beaucoup. Mais dans quelques jours, vous allez sur le banana. Tu retournes à la maison, quoi. Eh, la bosse, ça n'a pas ça. Non, vous avez mal comment, mais Gisèle. Tu connais la fille que vous avez Gisèle Moudimbo. Ah oui, Gisèle Moudimbo. Voilà. Josiane. Oui. Aïe, quitte. A vous mettez à 52 semaines avant. À ce moment-là, à tout le monde, Serge n'a été. Serge a retrouvé. Après ça, c'est la bien. À dire, oui. Si vous avez la moto au plat, vous étiez vert, vous étiez un plateau. Parce que vous avez un mail, vous avez un sendi. Plateau, c'était au socoli. Vous étiez au plat, vous avez un proprement. Vous avez un mail dans ma bouche, c'est pas bien. Non, on apprend à gagner. Le vous n'avez pas naïe. Oui, c'est bon. Nous allons prendre. Merci. Ne prends pas ça. Un boy, une naine. Oui, avant mère double. Ah bon? Oui, comment appelle je suis quoi? Balo va passer balé. On a mon école depuis classe. Ouais. Bon. C'est plus l'école. Que Manzela Lili fort. Mais ma petite on peut non comprendre. Que Masananga il n'a pire esprit au betinde mabe. Au betinde mabe. Au moni petit toi n'engazana de la route. Il lui trop bien. Abivier, on a mutuna yo sola na e. Mutuna n'engaza boido na zo bunda trop, Banzele trop dosé. Ya mutuna ngai. Obi so to ami bali to na mama kama ba momi. Ba momi ba otika na moka ba momi. On comprend hein? Ba momi ba otika ka. Ah yo zo kuno ba moni. Te lo bana. Ah tikira na peti ya ngoti. Oh
C'est bon. Bonsoir. Angèle. Vrai chéri. Vrai chocolat de frappant. Canou. Mon petit to créer une stratégie bien. Yo petit na ngai. Yo faut tourner combo après sur combo na ye. Te to ça ouais. To free bango. Tuna bango tuna na babuna bango somela. Ba to ko changer mon peu goût. Oh ndako nanga. Ba dive aza mutu nanga mikili. Oui ba dive betsa ba wenge na ba zenith. Donc les ana yo comment? Hein? Ça respire wa quinoa. On va faire nous là. Pour y a parler tu. Tout le monde sur ma mélanie. Non frère, on va faire un frère bien. On va faire un ami qui est un frère. Merci. Ça va. Ah Bosco, merci. Bonjour sœur. Eh, bana ba sœur. Pecho bunga. No bane bonjour ba vie. Wali bo moto. Eh. Wali bo ma. Bono nge bono. Je m'excuse maman. Pecho. Yo za ko lo kwata ndé ni ko. Petit. Dis-moi bien, moni. Et ça quand la carte gali solo. Vous a pédé? Petit. Vous a pédé? T'es vrai Joe. Qu'est-ce que tu as ma vrai Joe? Joe biso pe ba Joe. Na sana vena nga chika. Vena nga chika wa fanya na prêtre. Moi na poto solo donc ba séjour les ananu. Aye aye. Ouais, c'était comment? Oh bah vie non respecter ba. Ah. Ose ma commander. Wali bo malungu limwa. Limwa. Limwa koni ni mo ko limwa. O kate. Parce que blo boine afanga mabe to sala onde ni tala nzele wana benga yi. Bagafa boina babo to fana bo babenga ba nzele ngana nzele te. Yo ko nzele te. Nyo sone za ba petit famille. Ba petit sanga ba mutu moko. To vandi ane na tendresse. Mais bazou ande leki. Ah poto vanda poto baye to bossa ba distance ba petit momi mais direct yo bika ndinga na respecta kati. Donc manzela do sera donc il faut na lega rapide. OK. Donc direct yo bika. Chombo. Na si ça kei na ngemo. Oh tranquille. Ala mi ndeni petit mais costaud. Oh petit mais oh yeah tranquille. OK, na yebse na oya. S'il vous plaît, la permission c'est dans l'enfant. Là, sur le moment, ok. Master Lingini. Ah, tantine. Ça, gentil, quoi? C'est la première fois que je suis retiré nos paroles. You are Joe, n'a pas na Joe. Si vous avez besoin de tantine et screening. Bon, ça ne dérange pas. Est-ce que c'est un gros fan là? Sur le moment, ok. Retiré. Master. Ah, mais comment? Merci. Merci Bosco. Non, il y a un fan là, Bon, c'est bon, ça dit, il y a bien là. Comme on a dit, on a Baptiste. Petit, on peut se mélanger avec la cigarette, voilà. Pas de problème. Non, ça ne dérange pas, on a sombé là. On a offert. Ok, il n'y a pas de problème. On a un master boy, c'est bien. Bon, le ban on yoko. On a tapé là. Nanga na ba non comme na yo, nga comme na Baptiste. Nga homme de parole. Homme de parole, osa prophétesse. Naza prophète ou bien prophétesse. Non, parce que mais obi kozo beta blo mi balé bilo ko ande pesa nga méchant. Ce que obi nanga naza prophète ça va ponga na jo. Mais non comprendre te yo ira nga ba ideni. Wa kitoko ha ba offrir biso. Nani merci. Bosco, benga moto ateka la so bien. Parce que je me suis retrouvé dans mon vraiment aux très gentil, très cool. Aux fan du côté ou comment? Il faut dans un cas cool parce que non, je meeting. Il y a un bouteille. Donc ça bouteille, donc ça on met la tête. Retirer ma parole. Donc on a offert. Hier to benga nani, benga vieille. Comme on a un homme de parole. Homme de parole. Ouais. Il y a un 6 bouteilles homme de parole. Il y a 2 bouteilles, il y a un koi. Meeting, hein? Peut-être agité trop, hein? Homme de parole.
Nanga prêtre. Oh prêtre angwe Ah, pana. vous trop na poto, c'est quoi il faut la kima. C'est quoi vous mettez trop na poto? Si on a la banga poto. Ah non, Kolanda, l'équité, l'équité. Bon, faut tu sais, bino ba kino bo zakabu. Wow, Chinchi. Homme de parole. Ouais. Deuxième na famille. Et puis, c'est intéressant, hein? Esprit ni ana oh master ni. Aussi manga bondeni. Non, c'est mieux bien esprit master. Non. Non, 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 non. Vous avez un poto? Oui, bien habillé. Ah, merci, merci. On a un homme de parole. Bon, on a un master nangai. 7e bagarre. On a un petit dans un moto comme on a un petit mais costaud. Bon, pourquoi tu sais déjà relation, tu voyais ma fille nanga. Bon, on a une femme dans la palais. Non, nazolongola yo eloko mo eza na nzoto. Non, 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 comme ça vous été. Mais ça gentil na maman. Nazage Pardon, non, pardon, homme de parole. Homme de parole. Ça gentil na nga s'il te plaît. Mais évitez là on est là ça benga maman. Te kozoma mabete. Omoni oza vrai Joe. Ah merci. Homme de parole. Oza na miso bien. Oza na zola bien, oza na mbeba bien, o moto opesa ngo pe baisse. Oza pe na poitrine bien. Baisse wana momi na ngane kwa ngo na pe alela mbebo na nga. C'est quoi? Banana et Kinshasa. Eh, pardon, mon balai a boité. Oh là là. Waouh. Petit fonds là, hein? Fonds à bouteille. Fonds là, bien là. Siko. Obi ozana ndakuna petit ofanda na petit costaud. Na vanda na petit costaud, petit mais costaud. Ah petit mais costaud. Ah master nanga. 7e bagarre master nanga. To appela ba momi na biso mona. Lokwa to sai connaissance au moins basi na biso. Pardon? Olobi? Oza? Oui, toi na basi na biso na ba parler. Mais comment? Bon, en tout cas, somme na kota kati na robela mutu bon. Toutefois, naza na posa nazala na yo. Depuis na Kinshasa, la femme n'avait pas na moko. Naza na flat mon na fracasse. Ah OK. Na matonge na kipwanza wana. Fracasse na kasavu na ropa kipwanza. Ouais, na kasavu. Oui, na bien master na mo pa no vanda wana. Master na mo boy. Na vanda wana. Ah master na to kola na ye. Et puis c'est intéressant. Beta makasi. Jacques Sousoula. Oh, wana pire mutu na ngai na ba. Jacques Sousoula oya jogo. Wa jogo kilijo. Na ba joye. Na ba joye ki moi. To beta na bango bali na balemba wana. Mais soko tuni bango tuni joli ki moi ki. Ils ont couteau ya gaga. Non, chancelier. Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Demi-dié. Mes amis. Papa tapier. Peut-être koye ba na biso fonga pe na ba le makasi na ba jeune garçon tonton kola. Donc vous êtes intéressant. Oh master, calme. Ah, ouais, intéressant. Tomela. OK. Ouais. Bon, yo offrir nganga pe na offrir yo hein. Non, tika nga na offrir yo. Tika non. Voyons. Bon, toi dans la boîte. Toi dans la boîte. Ça moi chalet tu prends sous ma boîte. Na libanda pe da prendre. Oh, ça dérange pas, ça dérange pas. Beaucoup vider na. Ya master nga mona déjà simba eloko. Nga pe master ne na mona moi luke na ngai. Aussi ça ah. Non nga pe ça va faire. Toi qui va sango nga homme de parole, na petit mais costaud na 7e ba. Donc c'est que peut-être qu'on zongi nga la tika la simba na yo. Comme ma fille petit na ba to ça biso ah. Comme ça to ko. Bon, to ko dans la carte hein. Voilà c'est que na mema hôtel yo. Ouais mais ça tient. Barman. Ya eloko wana. Ya me ma oye. Kota na no ya no. No ya no ni onso. Ah. No mbali. Ah mbali. Bonjour, il n'a pas ces actes mais bonjour, dis-moi si t'es. Ça la tezo msaye. Ça la tezo msaye bunda malo bana ça na onda bon. Bitika sko.
Non. Nga kalamingité. Non, on kalamingité. Ve. Oh petit nayo. Ba munga na osala anakin na sina sisi nyoso. Bon nazo getala. Ve. Pardon, Atisha. Ve, yo avena nga parler ve. Yo kana nunga ve. Oh, master. Ostengani. Hein? Bon, ve. Ngala comme pas mon fils à ça qui peut appeler. Nazo bana tonga sikona sukolaka comme ça na comme pas mon fils na lemba. Master, non? Ça va, tout à l'heure, ve. Nazo rappelo. Master. Quoi bébé? Ne bébé. Oh, makamyo sanga. Yo master na nganga na jo. On sanga nisko ngana to la mbetu moko. Non. Cosa preuve d'amour. Preuve d'amour na nani? Yo za mo singa za mo bali. Non. Nga homme de parole. Yo za jo. Alors ngana yo to la mbetu moko c'est to ko ma pédé. S'il te plaît, quel que soit tant qu'il est bien na yo. Ngana za posa na sa bolingo na yo. T'as retiré maloba non hein? Na moi cité na jo. Retiré. Comprendre. Il a mes âges. Donc c'est pété na nyoso eleki. Non, c'est pété. Ce que nous comme ça pédé. Pédé par rapport à ça moi si. Pédé. Ngala jo, moninga nga jo. Ah bon? À comprendre le saliko et sopio. Nga yo so benga nga jo. Pédé. Oui. Yo za mwana mwasi. Oza mwana mobali te? Hein? Pourquoi vous avez ma comportement le rôle là baba? Bon, je sais, la ebinyoso o na ebinengo zali. Oh, moi je vais te marier. Quel que soit qui nengo zali liwana na osongo so mwana mwasi. Laissez le temps au temps. Nadia. Oso na nenga mibali, mais c'est pas bien. Yo ajo, mana ajo. Te retirer maloba. Sikoyo, eloko yo sali. Sikoyo vini. Au moins quelque part esopio. Sentiment nini yoki? Ah, do yoki plaisir na ngate. Sentiment nini oyo yoki take moninga no mobile. Ah bon? Bien dit. C'est quoi ça? Nabimina ndeko na Babylone na kina na la palais. Je sais, za le transport okende. Na bala na nga ata ya mingi te me ana ngo. Nga pesa momi na nga la. Siko yo la on pesa na nenga ki master ou bien ni. Bon, ça ne dérange pas. Attends, nenga ki master. Na pe na tina na moté. Pe obeti mabe sopio. Wete ke na ko porter au plainte. Na o toucher moninga no mobile. Na sa kwita yebi. Je me suis retrouvé sur la son akuti limbisanga. Oza moi si j'ai aimé na kobala yo. Nga na biso de mususu. To ba jo mususu ba makamba. Bon, c'est bon, nazo tika yo basi, hein? Ozo atana yo, oza moto o raisonner quand même. Na peso ba adresse na nga ba numéro nyoso. Na tina na ngote na lukanini. Pe en plus ne na la libana hisali mabe femme na nga kuna palais ala lié moko. Mote ke sopinga. Ah bon? Ame comment? Oza moi si na ndako. Naza na bango kote beli. Ah bon? Ah ouais? Bon, oza na base belé, oza na soki ndenge nyozali, nga na lingure, ça ne dérange pas. C'est la personne bilamba là. On peut choper cadeau, la parfait. Il y en a qui l'ont montré. Pardon? Ça t'a moi il au Sega. Quand même aux amoisi, hein? Trop badi boy, pourquoi? Hein? Je m'en vais venir. Quand je regarde le sentiment de je sais qu'il y a un sima kwiti. Yamba sima. Oui, que tu as bagarré de tout ça. Oh? Ah, mais comment? Dans ton bagarré, vraiment, il a dit que tu as la moutou. Ok, ça va. Vieux, tu vas en anda kuboye na sina lembi yango. Oh là. Du matin au soir, rester à la maison. Oh, Jésus, ça va pas. Chérie. Oui. Je vais te dire quelque chose. J'étais à l'hôpital. Aujourd'hui? Hier. Naïb sécurité parce que Nazaki quand on était pendant le temps on a boutou na moi que un peu fatigué on a bailé le quoi OK musalate nazoke ne pe musalate oyebi bien que nazana ndako je suis encore convalescent. Nazaki nous autres un peu mieux pour nous soigner. Tu sais chérie
Le problème tous en c'est très difficile pour la biso. Donc il fallait faire quelque chose pour que tout s'en sortir. Parce que ça fait mal. Tu vois, maman, à chaque fois, elle doit faire et puis, le docteur a appelé cette procédure au suivre. Ils sont un peu négligents. Peut-être qu'ils vont aboutir, et ben, ils vont aboutir à rien. Et donc, femme, une sage femme bâtit sa maison, non? Oui, bien sûr. Vous avez raison. Ok. Il y a un gros pour supporter qui 2 mois à repos. Jusqu'à ce que dans cet accident, Dieu a fait grâce. Comme nous allons continuer à supporter, nous allons continuer à soutenir, tout ça c'est soutenir quoi. Oui, bien sûr. Il fallait dans ça là. Et là au moins pour que nous mis sur bâtiment mukilipe soigner l'équipe. Tout qui soigne mingi, tout l'équipe dans les circonstances est belé à ma baie. Donc il y en a mon qui tout bimeka ko bimani loko wana. Yango nde naza boye tango zaki na accident wana basai mo parcours ebele ko defa bambongo ko ke par-ci par-là même tout pona opesanga na kutana obstacle ebele preuve en est que na ko obligé au sala na sai acte d'amour ya biso pona biso mbale pona bolingo naza ngo pour l'amour que je porte pour toi. Sur ça je t'en remercie. Merci. Donc yango na sai que na defa bambongo na monaki bato na kotoyaki bato mosusu tosolaka mpenza pe te eyaki jusqu'à mpona koede yo. Maman, esi olobaki yango ti na merci kotoya merci nasengaki oza toujours kobandela en fait olingo oloba nini au juste eza nini? Non ngai nalobela oyo te ngai nalobaka ke na nyonso nde nasalaki wana sikoyo bon nase retrouvé na zemi mpo se retrouvé na zemi parce que tobota mpo bon bafingi biso mingi yango moni na Zidane tel que tu es là oza na zemi oza na zemi. Oui, 2 mois. Ces 2 mois-là, au docteur Alobaki, tout ça est l'autre côté. Et après, accident Nanga, Staki. Je l'ai fait pour toi. Non, Staki. La grossesse. Eza ya nani? Eza docteur traitant na biso. Parce que na consultation. C'est que ta gueule! Je mal fait. Docteur. Oui, docteur. Serge. Entre là. Kanga biloko na yo. Et tout ce dont tu as besoin. Mais Serge, je l'ai fait pour toi. Pour moi? Bon, il fallait me laisser mourir. Il fallait que Kanga na kufa. Que y a médecin parce que nga na qui en état critique. Si Dieu a décidé autrement, j'allais mourir. Zidane. Kanga biloko na yo mwasi ya ndumba ndoki papa okoche na nga poison oza capable na kufele bo moina papa kanga biloko na yo ebima na ndako na c'est mbongo zaki souté mbongo zaki te pona traiter au Serge pardon baila ngai je le fais pour toi pona sauver yo papa sans cela marambo koyate s'il te plaît. Je comprends ce qu'a dit un blanc. Héberger une femme à la maison, c'est en quelque sorte être les nourriciers d'un serpent. Un jour, il te mordra. Non, oui. C'est pas ça. Oui, je l'ai compris maintenant. C'est pas ça. Entre là-bas, emballe toutes tes histoires. Zidane, avant que je me fâche. Quand je suis
nakofandisa ndoki na kati ya ndako na nga te nakofandisa na traité au comment ça me donne de la migraine tu l'es oza ndumba oza ndoki okotielanga poison oza nyoka c'est toi qui as séduit Adam c'est quand même le piment oh mon cœur elle ne me touche pas sors de chez moi sors de chez moi j'ai dit Zidane soki na baluki na koboma yo Zidane éviter na ça crime chérie Serge Vraiment PDG fracas ayaki awana mameli vraiment azalaki na posa na yo makasi po bokuta. Ok, justement, ezalaki juste pour il fallait opesa nga numéro parce que bandeko na nga ya poto Lydie Mafina fallait baya na ese bongo tala awa fracas donc kitoko. So yo faut opesa nga numéro combien ni pesa na numéro 039 323 876 039 323 876. Comme ça, il ça PDG. Bon, ça va pas sur bon qui pointe ça là, sur qui pointe ça. Ah, ok. Bon, ça va, merci. On le garde Maya, on tire dans la chambre. alubaka mokonzi ya mboka malamu ayokaka litoi moko te nayoki Zidane naye mpe namona yo mbwana vwandi kaka namona mwana ye na ndako yo nde ukuma lukula mwana nanga diboso Zidane akuma lukula ndeke na yo tala kaka mbula mitano depuzwa ye muntu asake ndangana busa na nkutu makambo Zidane na mutuna ngai kyako kuzonga mwana ye kuzonga tata baluba kana falante lelenze sale c'est lava famille soko dikambu bukoka kikaka kuvwanda ngampe na za mama siko yokumona Zidane nanda kutate zakusalanga mphasi na muntima na zakuyeba tenini zakuleka to nini mpeza kukoma yangona yaki tata soko dikambo zadi uluba mpe na yeba maman nyoso Zidane na ebsio akosite aibisi yo bosolo pesa vérité mais maman ibisa Zidane ndenge na yo kiango kaka epa na yo na yo kango suna mutu te même famille nanga ba yebite pour na ni Zidane abimi na ndako oyo Zidane a trahir bolingo onga azaki nango epa na ye je l'acceptais je la supportais bien que tozuna nu mwana te mais quand il trahir nga bongo te avant d'akune pa na bino na yokaki Sony mwana bumbu solo abengi nga ina mbali ne Frédéric baza na Bruxelles ba bengi nga Serge Zidane longo na ndako problème ni ngala il y a rien c'est ça problème na biso on peut l'arranger parce que Zidane a trahir bolingo nanga
ndako ya ocha suma kolote na yo kango pe suna muntu te banzi ona ko yebso seulement yo papa oyo lobi na yoki na yaki mpenza kwa na jwa formation ya si mendenge olobi Zidane mpena kwa kubwaka yete aza mwana nga muntu na buti nakanisa ki awonta mususu ya lobi lukuta na ya kuyoka mpenze pana yo moko lukula mpe kurazi uzwi fala mpe ulubi tata nzambe apesa yo makasi Zidane mpe nzambe apesa ye makasi netiki ngana zo akino bota na docteur bota na médecin parce que le moyen le plus facile à mon qui a koyi benga eza bota na médecin toi accoucher na médecin et si ce médecin est malade merci maman. Il y a qui sont là, il y a collage. Mais, ils ont M A. Qu'est-ce qu'il fait? Mais, vraiment, ce qu'on a boulé, ve, banda lelo, ti lobi na tongo, ti mugoye soya, net bat baloba koya. Non, ti kala wa bengo mer, ta? Gazé. Ça a perdu sa mémoire. Il faut y aller sur le loko. Chana Ilumbe, na kata Belgique, na Anvers, mikolo ba benga ma boboto. Abenga gaz yo vanda mingi pembe na vena yo. Hein? L'homme de parole. Ve o soka tambola, batutu ba sanini, balela. Est-ce que l'obay ka bon? Ve, na iso vérité. Na vanda pembe na yo. Te pona lingaka yo. Mais po bat balingaka yo nga vanda pembe na. Eh mon petit zo vanda na ba homme de parole. Il faut se ranetti mobile parce que biso to abajo. Mais tant un mozo que nous dirait basi ngala linga ngote petit. Non benga na pembe na nga hein. Ah oui, il faut l'accès qui mobilité na yo, ne ba vie na yo petit mais costaud, nenga l'accès qui mobilité na ndenge homme de parole nenga l'accès kango, nenga 7e bagarre. Esengani. Depuis na tindaki yo, o récupérer biloko o Freddy Malé tindaki. Hein? Si si kozo lobelo romo côté, ozo kende te bando banda kokoma. Makamo po koma kezarani. Freddy Malé atindaki. Oui. Kasi adresse ndezate okende ni. Kena flat moko na lemba ana mopul na terminus. Okuta Sylvie Wayengo. Ah bonjour bébé. Bonjour mère. Comment na Sylvie Wayengo ne mkaza opesa loko. Yo biloko atika ngote. Yo kokomo atika ngote. Ve, on sait injustice. Bana vanda pembe na ba mère ba ka ba pesa bino ba bisou. Ngata mkomo to ba pesa nga bisou. Ce qu'on a profité nani. Keba petit. Tala, ce to fandi ezate ke no sur le fait na yonde u banda ko loba n'importe quoi. Moni silence na dana. Pona lingite. Siko stangu na lingaka, besi na bengana ko kala, kutunga ba shako bengana oyebinga bien. Tese nga mona ketba. Akende. Akekamba. Akende. Batu bana ba souci. Ya ba vie na biso ko ba beaucoup. Hein? Batiki biso avant. Posa na ina civilité. Na kanso ko sanga to bengenga. Na kanso ko singa. Una pena koma. Te na koma. Koza makama yoki. Obime. Kandinga mobala lela. Ona lingana pese tie. Pese ba papa. Chega libanda kasite. Libanda. Merci le. Changer avec. Changer mpusu ko wa tsa ko. O mate ke petit. Malédiction te mes petits. Nazaki déjà kuna. Poni so yo s'intéresse à na mbal na. Nga mona ngate eh. Mais papa, na pesi mbote te. Ah, petit mais costaud. Bomela et moto. Boma, petit boma. Petit boma. Na ebite. C'est ça qui est mbote. Chérie, na pesi mbote, na pesi mbote. Bes. Oh, bien gâté. Bon, venga tena quoi. Bon, oh, papa, ok non. Ah. Oh, respectez mon mère vient aussi. Mon vieille ya zwa mbalte. Yesa mia vimba ni vimba na yeka kamika kwena ye. Azape Karine te.
C'est-à-dire quoi? Rien. Ah, rien. C'est l'homme qui a peur. Il nous a faible le pour ma cala. Si, il n'a pas si. Oui, bien, oui. La faible. Bon, tout le monde a dit à mon petit nana. Le binet qui est bilamba na kabongo. Babon c'est ton pété. Babon c'était? Non, non, ça. Non, on a boum ça. Avant de boum ça, tout le monde a chambre. Ah, petit. Ah, bino pe boyo bel sanga potel boum petit. Bino wana bane. Olobi? Te, yip sanga no bino wana ngolo bane ba bane. Donc à part nga, ils ont battu musuba yaka wa bel quoi potel yoka. Des paroles, tika yo pesa makanda. Lobi nini yo yo. Olobi bino bobe sanga nani, olobi ngati, olobi bino ko tshanja moteko. Itsa msape. Na lobi yo. Oyo ka te petit. Boneko. Ni mo modifier. Tokei kaka tokei. Ah, toza nem to ni pita wa petit na ngai. Leti biwebi. Idéologie. Ya ba vie ba okay ba tika ba petit. Bazu wapi ya bu. Bazu wapi. Tokota petit na ngai tokota. Siko mama kamngalinga te yango. Ngana bengi na telefone na bisinga nakanda kusuko aza wapi. Pisa pinde kono mon conseil boy tente au marché boy ndi ngabena abingani ngamakamo bo kwachama bazo kwachama mambo ngamakamo kudu nam tuna ngamakamo zana na yeba na makamba onte azana ndakuti alo ba vérité kasi ngana bengi na telefone singa danda kuna komi kota te siko akiwa azana vérité azaki ababime na ba fille mobo bonga eba bimi na petit na mwana apede na ndate comme les années moi apede ba batama Kevin ana apede wana basa ina apede wana Kevin yenda zana telefone tena yo akazo sola alo baba mutabera ye mazuzu ebi mazuzu a end ndo na biso atun abenga mazuzu a end mama na zura na Anthony na lycée azana end le mazuzu bengie ba mako après ane katia yambiso pe msusu ozana jeana bon petit ok ajika petit parce que pe ameki moi mostro moi mbala ayambe mia sima pe mazuzu emoni après na mais na tout justement mère de mère yosko okomi wapi otike wapi otiki mobile na ngato apekta ko mbali top mo wa briske ile ka sikwaki yazo yani ka mingi ngana lingate yango bo bimi bino mibale siko zongi yo moko tiki wapi oketike pa basi mususu yo mesana te ser ouais ça teni joa zone comme le ka serbo été via ke ba top na yala oh ile wibo makambo na tetika zuwa ne comme le ka do ka kete ka zuwa non Kevin yo manki ngai de na manki de serza logique via ta vie na nga o kabla nga la vie été et si ka ke mama mbongo na epo yo ya sala o ki ma vie o moni ozana sala pe do ki ma vie alors aki ko loko Kevin comment répondre ngabo yo Kevin pas bien ba bon témoigner ya oui bien na za bon ma rappelle mon oh l'homme de parole viens de vieux l'homme de parole petit bruit dans son morning à sauter ma et puis que ça me fait papa makambo non za kimia ndeni na vrai job ça va ça kolo za muti d'accord et ka bo petit de la et apanda et le petit mais les quand était petit va comment bon ndeni on défend on y a na sima poani so ya beta fina na sima na poani no na bona ngayo homme de parole bana ya ola mete on na sima poani no ya ndumbe Ujambulu. Ya nano apeti na ngaya kana. Bobenga nite. Ya kana no. Muda ya benga ngai. Yo. Kaste meseni. Kono kama mkelo ni. Ate majo fina boy. Uza mwasi. Mwana za mwashi ninga na mwasha simba. Menga na jo. Ya mami. Ujambulu. Chana sese. Ujandumbe. Ni peti na ngaza. Yo na tunu kuso bobenga nite. Babengi o meta uti kana pale na pete. Keketi. Non que no wa. Ani ngabe bilo ngi bae pon. Kwani bilo mbele ngole la no biente. Na so ya biente. Bilo mi bae pon yo ngole la njate pon. On ngole la njate pon. Kwani ngoshima nga kote sio bibae. Boya mkwani. Kwa biki na posa na pase monye e pambio titia. Obika ka poza ka petit. Yaya na petit me costaud ndeni buida. Bien, maman pe yango na lo ba me ba mi bali. Amen.
ya zongi le costume mbazo sala papa nazo sepia na ngote quand même za mobile nanga ya bi nga benga na téléphone ya bisinga za nda kuna komi ya bubu ya 5 non ba me ba mi bale azongi ye mo non tu na komo mankinga na manki o te sercer les zou eleke ma belle vie omoni bino ba petite sœur bo comprendre bien te biso to sa tout pour na bino boza bien so petit mais costaud bimi ba bimana petit na ye so petit na zongi pas boubla ki ke oui bri bobenga na kina brida ya po asala kabema yo il faut yo kaye lem so benga yo na chombo ke bobi ma bien soit to beta tout mukio lia mo so mo ntaba alinga yete na tambo na andeka mabeti maya alinga ta pexana a pexone mi ata mwana mamomi na ngati Tade na biso. Ta moi qui ntaba so sa awele. So boy qui at. Boy. Vida. Oui, bien. Na ko luka ba mais c'est pas zate. Ngana kena ngame so ki ya opixa yo tambola nanga je regrette. Allo bela ka oni. Elote. Tambola mutaboyete. OK, d'accord. Tade. Vina yo za ma $50. Tade tambola. Mais yo mo boya pa uza. Petite sœur. Bimana auto causer, ba vie ba causer. Ah, bien. Donc si vous les solons vous devez t'en faire venir moi c'est na radio. Quoi? Mais toi ba jo na ba jo, tu as dit kama ba jo. On a raison. Elle kama ba jo na ba jo. Nzele na ndema beti. Ah. Petit mais costaud yo budanga na nini. Après tout, nga na vie na yo. C'est un bagage, faut qu'on ait un petit na yo. Ozo comprendre. Nga petite sœur na nga Angèle Mobiala, motema ya vinda. Azaka soto so azana kim. To solo la. Et tant que ba jona ba jo, so na yose ka petite sœur. Bimana ba vie ba solo la. Atele mamba moko abimi. Mais ce que petit mais costaud na ebité hein. Petit mais costaud a petit na ngai, a petit na yo. Alors finis là. Non, n'est-ce pas bien, n'est-ce pas bien? Yo ana la petit. Omoni yo. Wa eloti. Wa rien, on va dans des oh, des momini yo, des momini vieux, tata mamudi. Des momini. Non, momini ka ye wana. Oyana basi nsu awa. Tenga mwana momite. Nzele. Ayana basi. Manzele. Manzele chana. Homme de parole. C'est bon. Longo ngo ebisa biso. Ebisa bien nga to ane place moko a informer nga petit tema. Te petit. Costo yoka. Costo yoka ngaite. Costo. Te to ça été. Tika. Avien na yo. Fina. Manzele. Salamu petit chérie. Maman. Yo vana libanda to kozi mukete yo baso ya bengi sonini. Po comme no ngai nazo encourager les man. Te tchana se. Ozo bomela ye libala na ye c'est pas bien. Yo mtana banzele bele ngana na mas na la demomi. Ye aka na monga yo. Manzele. Non, ça va calme. Il m'a fait ça au bagé. Bagé ni na obida ki no asa de musi. Panga zelanga. Ko combien minutes? Petit yo. Qu'est-ce que début? Rida, vanana. Yo ba fenta kaote. Na fente. Makamso fente za wana. Na fente po bo. Viens na mawana TV. Na fente na makamso. Et dans la ngata petit no beto ya. Ah, beta na petit na ngaya. C'est là, c'est fini là. Yo ba fenta kaote, vrai chéri. Que moi na la vrai momi. Ça vrai momi ngai. Vieux bi ko beta la fo. Ebi ke vieux yo beta la fo, si ko defa mo zo bana misu ne plata yo mo. Ngana beta baba nombre da ya ba femme no nyonso na misu na bango yo sepe. Après to beta ko comme ngana impoli ozoma mama. Petit as impoli alors ça vient na musapi. Homme de parole, homme de beti mabe. Master. Misko bengi oh, comme ga boy ba bud na mabud bonde ni ko. Bien ngana le kananga. Na soma car liboso na yo. Tango na ça va faire. Yo a onguluma. Tavi, a uma car liboso na ah mais comment? Mi so ebe lo makasi na otambo na yo tele matevi. Na ebi to koma balar na yo
mais biso ne mutu ko tsona ba tio ese bon ok liboso za kokoma yo no sala mabe po vana na sima pecho ana balaka aba kana na ngano isika na ruti baba ka mususu bo kwa mbuyenga otanga bato na fina yo afie to touche blo mususu bengeli biso nto so ko banzele modeli to kozela ninga ba josiko okay lobo bengeli biso nini po yo sala kala banzele no ka bitumba ba ko pesa ba rapport siko lokolo mo bengi loba problème ça nini vous allez fidèle lobo la ngati oyebi no comprendre mokila ngondire ngo kufa oyebi ki mbala koma na zemi oyebi ke mokili ngo kufa po jo est-ce que vous boka jo asa comme na zemi non comprendre mokila ngo banjo kufa ngo ya petit mais costaud esalama na wapi jo komi na zemi ngamu nyozolo somo bala makambonde nino ba malaise onyoso na nango na hôpital ona na rondo talanga na tshona sofa o bunwe lo makamuza sérieux ko tous tout tala olimba blague trop mo o mona banana ma blague na ye o comme si yo moko ta tika bozo pampa lo ba vérité non nzé no ngana zimi tika bozo lo ba jo comme na rondo et en plus homme de parole ba rondo ni yo comme na zemi c'est homme de parole je vais te le rendre femme de parole femme nzele pena manzele pena wo yana e bandi pendengeni tout ça à cause de Fanny oui ben jour on to va na na yo ngaza kino ozo pasa jour to va na na jo moko boye aye boyo na sepe na bobo ati de petit wana on no pita ke na ninga désordre mais to komba pédé mo sali boyo pona nini ça boyo nini mon frère non ça ni na se ya ba kwiti na ke vraiment obi to no la mukabo natabo na za nga kasi na petit Fanny nzo ande na ba jo biso de ba jo nga mais yo salingani ozwi nini kosotoke même là petit moment sur ça na bango bayo kapena ke homme de parole comme na zé ozo comprendre quand ya makambo te master pinga pe te yo comme femme de parole homme te te wajo te lumba boni comme saboni joa aboni basa obo mi ma solo comprendre te tunangani do basali nyoso sala ba momina basali do yope te ko lo basali lo bona te de pa bango mi kiti ça et bon yo monte ke na bengani petio elle a créé costaud obi ke na festa na costaud tout ça va momia ngone mtu ba osa biso ba petit Fanny so to fanda ki bien donc makambo ni ngako komela ngai te siko na meliba whisky na ninga désordre na se retrouver nzonga nena lala ngana mabele na place ngo na se retrouver a meminga na koti na chambre mais non ngo siko na zemo za na ngwana na zemo za na ngwana ni mbala ngwa obini ezana jonga yebina ayebite ngape no yebisa na ngai te master wana ngamono kena ndena nga to kaka docteur mo balongo la pla wana voilà falongo la pla wana voilà pour un petit momi pe ba comprendre c'est une bonne idée comment ko bimisa nga PD boy obimi PD to obimi ne vraiment manzele o comprendre te master ya mo petit na nga o vraiment tala zala umela to le kalu ko ba solution ndenge na c'est pas bien pena ko vient na ndenge zala personne ba yepe ngape na ko zwa yo oui bonze na biso to le ka okay bisa nani ozwa ngani pede wa to dali na bukumba c'est bien moté nga ba masanga ba roche yo penga na comprendre to mko to milenga na se ko tilenga roche ngai ame comment nzele wana na ozongela koma mena na mina benga nzele bagata ebisa na benga nani ya Nico oyo master bomina lelo ta suivre to luka docteur na to beta ngele garango zana to fina ora bon viens nga tina po na oli nzele ngana okay na ka petit na ngaka mais ko betra ba petit na nzele no te yo za mona nani direct to le kina luka petit karina na kema mabe